lokola biso nyonso tososoli yango tozali kobika na ntango oyo makambo ebele ezali koleka na lombangu na lolenge oyo kutu biso tozali kokanisa te mpe tokoki kososola te na ntango nyonso na oyo etali biso. Nalingaki tozonga na mokuse na mobembo biso osalaki na Israel oyo ezalaki lipamboli moko ya monene, ezalaki mbala na ngai ya mwambe kokoma na Israel, me kasi oyo ngai namonaki ntango oyo yango elekaki mayele na ngai. Ngana namona nanu mboka epambolami boye te na banzete. Nga kendaki mbala liboso na 1964 wana mboka ezalaki nanu yekabwani mbe bongaki na biso tokende na ekuke oyo ya manje mpona Jordani mpona kokoma kuna na mboka. Mpe nsima namoni ndenge nini mboka yango ebongi, kasi oyo biso tomonaki ntango oyo yango elekaki mayele na biso. Nzambe akamemi kaka libota na ete to azongisi bango na mabele na ete, kasi apamboli mpe mabele oyo ya alakaki bango epai nini Abraham, Jacob na Isaac, mpe na nzela nini amemaki libota na ye na Josue, mpe wana bango bakabwanaki bapanzaki bango na mokili, mpe sasa epi bazongisi bango kobanda na mokili mobimba. Biso tozali na esengo komona ete libota oyo na nzoto ya Nzambe oyo libota oyo ya boyokani ya ebandeli, bango bazongi na mabele na bango ya elaka, bazongi na na mboka ya batata na bango. Biso mpe tozali kozongisa matondi biso mpe lokola libota oyo ya boyokani na ntango oyo na sika. Biso mpe tozali kokota na bilaka na Nzambe, mpe tozali kozonga na kondima ya batata na biso na nzela na ngolu. Yango ezali obendengwana, ezali eloko monene oyo ngolu oyo Nzambe apesi biso. Nalingai koloba na mokuse oyo elekaki mokolo oyo ya poko eleki kopesa litato ya ndeko na biso sous-marin. Biso toyebani banda kala azali kokanisa mokolo moko yango makambo ekokisamaki. Ye azalaki kokwea maladi na ndeke, azalaki kokwea awa pe kuna, loka ye moko azalaki kotatola yango, pe wana so ezalaki kobimena monoko. Kasi mokolo moko ye alobaki kaka ete ndeko na ngai Frank, bondela na ntina na ngai, nandimi ete Nzambe ya kobikisa ngai. Yango ezalaki losambo moko ya mokuse, mpe Nzambe azongiselaki biso eyano. Ye aza wana koyi mpe kotelema avandi kuna na baya liboso, mpe akoki kotatola bino. Oyebi ete banda mokolo wana nayebi te soki eza ntango boneleki 15 to 16 ans, ye mokolo moko lisusu te akwea lisusu na maladi wana. Yesu Kristo azali lolenge moko lobi lelo mpe libela na libela. Kasi oyo ezali ya motuya ebongi ete tokoka kozala na position moko ya malamu kotalelaka Nzambe, mpe soki biso tozali kozela ete Nzambe akoka kosalela motu moko songolo, biso mpe ebongi na biso motu wana tokoka komema kolinga ye na motema na biso. Wana Nzambe akokosalela eloko mosusu te soki kaka kokokisa liloba na ye mpe kokokisa eloko nini oyo alaki biso. Nga natondisami na esengo bino bokoki komona yango te, bino bokoki koyeba te ndeko eza kati na ngai na kotalaka makambo ezali koleka na bokulaka ya mokili oyo, mpe na molimo ezali koleka wa na poto
to na Europe centrale biso nyonso totutami na lolenge na ndenge na ndenge biso toyoki makambo wana mpe tomonaki yango ezali kokokana na oyo ndeko Branham amonaki na ndoto na 1933 mpe makambo oyo ye atatolaki o makambo ndenge nini ekoleka na mokili ye asololaki na oyo ezali Mussolini ndenge nini ye akoya kolonga kobundisa lesini apalobaki na oyo ezali deuxième guerre mondiale alparlaki makambo ya Hitler alobaki makambo ebele mpe makambo ya bafascisme mpe banationaliste oyo nationaliste mpe yango ekobima ntina communisme to bato babanda kovanda na biloko na bango eselanga mpe yango esuki oyo babengi na communisme bango nyonso to ekomema bakota na kati ya catholicisme. Bokoki kososola makambo nini yango ye alobaki na ntina makambo oyo nakoki kotangela bino mpe bino moko bokoyoka yana bokolanda yango. Ye alobaki makambo oyo na kotiaka vrema mokoloto so na kotanga yango na monoko na allemand alobi ete ezalaki na mbula moko ya oyo etali makambo na bokulaka bato bayokanaki bavandaka esika moko na biloko yango babengi communisme bango bayokanaki bazala esika moko mpe kolamuka moko ezalaki na Roma. Oyebi eloko nini yango ekoleka ntango bango bakozongisa oyo kiteni oyo ezali kuna na este ya Berlin wana ekosala ete esukisa oyo ete lingombo oyo ya bakomuniste to bato oyo bazwaki kovanda esika moko yango ekokweya mpe ekosala ete oyo bokulaka oyo ya baroma bango bakozonga na ndenge bazalaki makasi na ntango na Yesu. Yango ezali bongo yango ezali obendenge wana yango elobamaki mpe yango etatolamaki ezalaki na le 19 mars 1962 oyo na poso eleki ndeko moko abengaki ngai mpe atunaki ngai soki ndeko Branham alobaki eloko moko na ntina makambo oyo ya mutuya mpe atunaki ngai na koleka na ntango oyo ezali ete kokweyisa ya miro oyo ezali kokabola kasi yango ezalaki kotika ngai kimia te mpona yango ye alobaki na ntina oyo ezalaki ya mokonzi oyo Kennedy mpe mboka Berlin. Ngai ntango nazali koluka eloko moko nakokaka kovanda kimia te soki na mozwi nano yano nango te mpe wana liboso ete ngai nalala ekomaki na baminui mpe ngai nayoyokaki nazwaki eyano na katikati na liteya oyo wana kombo na yango liteya wana yali ete wana elembo ya oyo ya momboto ya ntango na suka ozomona ete oyo ezobinzamizami nyonso ezali kokona mpe ye alobaki na ntina mbula oyo ya ebandeli mpe ya suka mpe alobi ete oyo mbula oyo ya liboso ekoya ntango bazali kokona mpe oyo ya kobuka ekoya ntango na suka mpe ye alobaki makambo wana nyonso toyebi ete oyo nyonso ezali ba-allemand to ebele na bango basololaka na monoko ya allemand mpe bayokaka mpe anglais balobaka mpe yango. There's been a national teaching raised, communism, sown amongst the people, every nation. There's been a Roman revival. You know what happens? If they give the western part or the eastern part
Of Burley, in fact, that puts communism the Roman Empire just exactly in the old circle it was in the time of Jesus. Certainly it does. Perfect. Ich werde vielleicht noch mehr davon. Je vous en dirai peut-être davantage. Ngana kwe kolobela bino susu totena koka kotatola ngopona bina tina na bino nange koyebisa bino bokoka koyeuka ete koyeba ete ndeko na biso Branham Était un homme simple. azalaki mutu moko azalaki na komikitisa mingi Quelle mesure nayebi te lolenge nini yango tokoki koka l'Europe, je sais seulement que kolimbola yango est venu pour la première fois. nayebi ete ntango ndeko na biso ayaki mbala liboso na poto ayebaki On se te trouvait la Belgique. epai nini Belgique ezali to Hollande ezali C'était un peu, vous savez, l'Amérique est assez grande. Et oyebi ete oyo ezali Amerika ezali monene koleka mpe bango bazali omoi na ba 51 eta kati na yango mpe mutu wana alobaki boye na monoko moko oyo na bukuse est pour nous oyo ezali eloko oyo ekomaki eloko ya motuya na ntango oyo nous avons vu biso tomoni le plan politique. na oyo etali bokulaka Le national-socialisme et le fascisme ndenge nini banationalisme bafascisme basocialisme bango bazalaki bakwei progrès réalisé. mpe ndenge nini tomoni ndenge nini bakomuniste bango bamati Je l'ai lu ngai natangi yango tout juste 2 semaines. Man steht in On ezali estime poso qu'il y a mibale plus de 700 millions de communistes. balobi ete bakomuniste bazali ebele koleka mwa 700 millions mpe na mwa ntango moke Changement en Europe de wana mbongama mbongo wana ekomanaki kuna na est babe pli der Rest de 80 millions babimi na katikati na lingomba wana ya communiste im Katholizismus. nyonso tu bazali kozonga na lingomba na katolisi que la dernière image wana nde ezali biblia elobi elembo ya suka a été exposée. ekozala na ntango na suka yango elakisami na katikati na liloba oyo ezali ya solo ya nzambe Aborder de nombreux tokoki koloba makambo ebele Douglas m'a donné ndeko na biso Douglas alobi na ngai journal mpe apesinga mwa kiteni moko ya journal un peu politique, mais beaucoup connaissent les journaux suisses. bato ebele bayebi oyo ezali bajournal ya Suisse Dem Mann Avec l'homme in Warschau abgebildet. de Varsovie, bamoni moto moko boye azali na kokenda sa Varsovie une image de Marie, mpe wana azalaki na elongi ya Marie soi-disant couronnée de 12 oyebi ete bango bazwi Marie balatisaki ye baetoile 12 mpe Cette image wana bazwaki ekeko wana batia yango mpe bakonzi bazalaki koya kosepela bazwaka avec les bafoto na bango na esika wana batie Marie na baetoile déjà utilisé comme 12 na mutu na ye Im Mittelalter au Moyen Âge. wana ete elembo wana ezalaki deja banda kala ezalaki kolakisama na oyo ezali bamwango ya mokili Que pendant plus bokoka koyeba ete kotalaka au moins 400 ans cet égard, eloko moko ebongwani te na ntina makambo wana der ein Auslands, das nennt à avoir visité un pays étranger digne d'être mentionné. ngai nakendaki mpe namoni 1964, mboka wana oyo yango ekomamaki ngai ntango nazala kokende na Israel na 1964 sie wurden tous les autres sont restés bato nyonso batikali der fährt chassés et celui d'aujourd'hui, il voyage dans le monde entier. to bango babenganaki bango Pas lui. me lelo oyo mokonzi oyo ya katolika akomi kotambola bisika nyonso na mokili mobimba mpe ye azali kozimbisa mokili mobimba Frère Branham n'avait-il pas vu cette évolution en 1933? frère Branham amonaki ndenge ni makambo oyo ezalaki na 1930 komata amonaki mwasi moko waren 12. Ein Une femme, c'est une église. Apocalypse. mwasi ezali kolakisa biso lingomba tokotani na apocalypse 12 amonaki mwasi oyo alati na mutu na ye baetoile to minzoto 12 babi ete ye azali lokola ndumba mpe azali komata likolo na nyama Que la femme lokola ete mwasi oyo kotalelaka na apocalypse 17 symbole de la véritable église. ye nde ekomi na ngomba moko kotalelaka na apocalypse 12 yango ezali obe lolenge moko yango ezali bokosi moko makasi bozali komona awa Subtilité avec omoni ndenge
ndenge nini moyini akoti vraiment na mayele mabe Il faut le dire. ebongi biso tokoka koloba yango mpo nete lelo bokoka kososola yango to Et en particulier, ebongi ete bato nyonso mpe bakonzi nyonso tu ya mangomba de la prostitution. bango bakendaki komela oyo ezali vino ya kindumba na ye mpe bango nyonso to balangwe mpe bazangaki mayele na oyo etali makambo na nzambe C'est ce qui est écrit dans Jérémie yango nde ekomami na mokanda ya Jérémie 51 mpe na makomi ebelebele katikati na makomi na bule J'ai accompagné wana mokolo ya jeni ngai natambolaki na ndeko na ngai na tante na ngai c'était à l'âge de 83. ye akufaki na age ya 83 kaka oyo ndeko ya tata na ngai moko natikalaka na ye Elle faisait partie de la ye azalaki toya kosambela elongo me ye azalaki koyi na lingomba na ye babatisi mpe ngai na bangaki mingi mpe nayebi ete na baoyo baevangeliste bapaster na bango bazalaki koya balati mpe bilamba na lokola basango mpe ndeko wana mpe ayaki na ntango akufa wana ayaki apusani ayiye na saki na ye ayaki na maleti na ye kati na yango elamba wana ya sultani ezalaki na kati na kolata lokola basango mpe abandaki koloba bilobaloba mpona koteya ntango tante na ngai akufaki yango etutaki ngai na motema mpe ngai nayebi bato wana me yango esalaki ngai mpasi omoni ete bato nyonso tu bazongi lisusu na nzela oyo monene oyo ezali komema na libebi mpe bana na nzambe ebele oyo bazali koluka mpona bakoka koyeba liloba na nzambe ya solo batondi kuna wana moto oyo azali kokamba bango ye moko azali na miso ekufa mpe nzambe apesaki nga makoki nakoka kotatola mpe ngai nakokaki kosala eloko moko te soki ngai nabengami te ngai moko nazali kotala ete nzambe nde abengi ngai nazali na ntina moko te moto moko akoka kolakisa ngai liloba nazwi nayebisi bango nazwaki mwana nayebisi bango naza likambo moko naloba mpe ngai nakoloba yango lokola nzambe atindi ngai mpe bapaster momi nyonso bavandaki na bato kati na bato bazali koyoka ebongaki ngai naloba ata ezalaki place ya kokunda motu ndeko na ngai nasi naloba mingi nakotalelaka ndenge nini bokula ko ezali kokende tokoki kolemba te kokebisa bato na makambo nyonso oyo ezali kozimbisa bato ebongi na biso tokoka koloba yango mpe kolongola bango elambo ezipi bango misi mpo nete mutu na mutu azwa desizio na ye mpe bakoka kososola ndenge nini bakoki kososola soki mutu moko ayebisi bango makambo te ngai moko nabikaki kuna na mboko na Suisse soko moni bazalaki na billet na bango ya kitoko ya 100 francs mpe batiaki ndeko oyo basango babengi Saint Martin batiaki yango na elongi na ye balongolaki babillet wana nde siko bazwaki so billet mosusu ya 100 mpe bazwi oyo ezali bokulaka lingomba na Romain ezalaki na kati na elongi ya mbongo wana mpe bazwaki bajesuite bazalaki nde bango bazalaki na katikati odonda na katikati na bokulaka wana ezalaki kaka ndenge ni bazali kokende kokoka koteyaka bakei peti bake kokutanaka na kardinal wana baluka bakutana ye me bakutanaki na ye te omoni ete bamboka nyonso tu ya Rome mpe etikali bango bakoti na kati ya kosimbisama oyo ozali komona yango eloko kitoko oza komona ete babongisi yango malamu lokola eza makambo kitoko oyo komona na miso kasi oyo bazwi bososo na nzela ya emoniseli ya nzambe mpe na lilakisi na oyo ezali ya nzambe bango nde bakososola makambo oyo bato nyonso bakoloba ete likambo oyo ya kitoko oyo biso ozalaki kozela yango oyo
yango nde tozalaki kozela mbala buta kala bokanisa oyo ezali liloba na Matthieu 24:24 que Frère Branham a oyo ndeko na Branham azalaki koloba ntango nyonso il parle wana azali koloba qui a trompé et na séduit. double 6 oyo akosi bapentekotiste ebele Il a voulu qu'il soit mpe wana baptisé dans l'esprit. Nous croyons lingomba na Vatican balingaki te bango nyonso tu bakoka kozwa libatisi biso oza kondima divin bruit oyo ezali libatisi na molimo mosantu mpe tondimi ete molimo mosantu deja ezali baptême koningisa tya mitema na biso me tozali kozela oyo libatisi mpe ya solosolo ekoya na momboto oyo ekonami na ntina ete c'est bien momboto wana ezwa bomoi yango nde ezali oyo ezali ya motuya mbula ekoya mpo na liloba yango nde ezali na motuya pour que la semence mbula wana ekoya mpo nete momboto ekonami ekoka kozwa bomoi article mpe bato bamemaki makambo ya ndenge na ndenge makambo oyo na ndenge batremblement de terre ezalaki koningana makambo ya ndenge ndenge ezalaki na mokili ndenge nini kuna mulungu ekomaki kote mosusu kuna pio elekaki makasi makambo ebele bato bazoyeba te likambo nini ekokóma na mokili na makambo ndenge na ndenge ezali kokóma na bisika nyonso mpe biso oyo nzambe alakisi biso makambo oyo na oyo ete ezali makambo oyo ezali bilembo ya ntango na suka sasa ipi biso tozali koemona makambo wana nyonso ndenge ezali mpe tokoki koloba ete oyo azali kondima te na sango nzambe atindi po azali koyamba yango te katikati na yango te oyo mpe bafungoli ye miso te ya kokweya kaka na oyo ezali bokosi moto moko takoaukanisa ete ye akoki komema makambo na ndenge moko yeba ete kokoka te yeba ete libungi ekomema yo soki yo ondimi te liloba oyo nzambe atindi na nzela mosakoli na ye epe molimo wana meme oyo etindaki mosakoli efungola mpe mayele eza na bato baza koloba iyo biso tokoki kozala biso moko te me bamisusu mpe bazali wapi ntango mosusu toza bazanga ndimbola na makambo oyo biso tolobi teke biso tozali biso moko kasi biso tondimi ete biso nde tozali mpe na ntango oyo bazali bango moko mpe bamisusu mpe bakoya liso kobakisama na biso elongo moto moko takoki kozela ete ngai nakoka kolata lokola basango to na banda sikoyo koteya soki moto akufi na banda kolata bilamba barobe oyo ya basango mpe na banda koteya to ete nasala libala nabalisa bato nalata lokola bilamba na bango wana biso tokotalela kaka liloba oyo nzambe atipesi biso na liloba oyo nzambe alakisi Frère Branham mpe yango elakisamaki na bato basakoli nyonso mpe bantoma yango nde nzambe atindi ngai bato ebele bakoki kosala ndenge balingi bakende koteyaka ntango bato bakufi balati bilamba na bango basango ezala bapaster bakomi kolata ndenge wana ngai nakokosala yango te ngai azali komona ndenge nini bazongi kuna na mitu oyoyo lokola apokalipse elobi ete oyo nyama oyo ya yauli oyoyo azokisamaki makasi me sasa yipi wana pota na ye biki mpe kotalelaka apocalypse 13 na verset 3 soki okoti awa na poto okomona makambo wana nyonso tu okomona ete wana bafrontiere nyonso tu sasa ete efungwami nyonso tu mpe bango nyonso tu bakozongi na baprotestant soko bandi na Allemagne ti na Suisse oke ti na bagenève partout bango nyonso bakomi baprotestant. Ces deux villes sont devenues
des bastions de la omoni ete bamboka mibale ya minene yango nde ezali baoyo babandi sikoyo kotelemela moyini wana mpe nsima ezongi lisusu et a triomphé. Dieu en soit loué. tomoni ete kuna na Autriche Les 30 000 gagnés ont fui la région ezalaki na bato mwa 30,000 bakimi mboka oyo na Salzbourg mpona bango bakwai susu kotikala susu na mboka te na ntina ete bandimaki de ce que Dieu baenseignement na bango te autrefois. kasi tokoki koyeba makambo nzambe abandaki yango ezali kokoba soki mpe moto azali kotalaka na oyo etali oyo mboka na ye Résident à Lyon. omoni ndeko na biso Irene azalaki kovanda na Lyon kuna na France mpe bamisusu bandeko mosusu balaki kovanda na bamboka misusu meyeba ete nzambe asalelaka moto oyo nde ye moko alingi nzambe nde azwaka desizio ya kupona oyo ye alingi kasi nde konge ete toyeba Annehmen die 95 Wittenberg, wana ndeko na banda Wittelberg cloué à la porte de la porte religieuse du château de Wittenberg et que la ete bato oyo nyonso tu babomaki bango kuta kuna na ntango oyo bitumba ezalaki wana haben wir die Freiheit. na mosika te na bamboka oyo mosusu ezalaki personne parmi nous ne tomoni ete moto moko te kati na biso akoki kososola makambo oyo nini ekoleka na mwa oyo ezali koleka kasi biso toyebi ete noel ekoya mpe biso tokokende liboso mpe makambo misusu tondimi ete ebelebele ekobongwana à ce que Frère Branham tozonga na oyo ndeko Branham alobaki na matatoli na ye alobi ete lui de l'enseignement. ete mbula oyo ya lilakisi Rendu l'enseignement. mpe wana ekokabola Le communisme oyo ezali lilakisi ezala wa babinzambi baoral Robert bango nyonso bazali kosala ni kokona kokona momboto na bango ezali malakisi bisika nyonso bazali kokona bambilakisi na bango mpe na liteya wana alobi ete boyeba pe ete liloba mpe ya solo yango mpe ekonami mpe ntango mbula ya suka yango ekobeta boyeba ete momboto oyo ya bomoi yango mpe ekobima viendra à nouveau comme wana baoyo ya solo bango bakotelema lisusu lokola nzoto na nkolo lokola yango etelemaki ndenge ezalaki na ebandeli pour cela. tozongisaka matondi na ntina na yango Ont été semés mpe makambo ebelebele bango bakoni na malakisi na bango kasi biso toyebi ete liloba mpe oyo ya solo yango mpe yango ekonami alobi ete oyo ezali momboto ya bakomunisme ya Rome makambo ebelebele to okota na bozindo te que penser bato ebele bakoki kokanisa ete cheval de bataille. biso tozali kobundisa kelingomba wana me wana etali ngai te Je dois aussi avoir la révélation de soki ngai nayebi emoniseli ya Yesu Kristo ebongi nayeba mpe eti moyini mpe azali nani l'autre yeba ete moko azali komonisa mosusu à cache. eza lisusu makambo ya kobomba te Je vais relire cela. ya kotangela bino yango Qui se passera boyebi makambo nini yango ekoleka partir ntango bango bakozongisa kiteni oyo ya Berlin cela mettra fin wana ekosala ete oyo bakomuniste bato bavandaka na suka makambo na bango ekweya mpe yango ekosala ete lingomba na ebandeli ya oyo ya bakatolike bazonga na makasi na bango bazalaki na ndenge ezalaki na ntango na Yesu Kristo expliquer ngai na ndimboli makambo wana kolakisa ete bokulaka monene ya suka ezali nini ezali oyo bokulaka ba Romain Daniel amonaki oyo bokulaka oyo minei pendant la Seconde Guerre mondiale. kasi ngai nakotuna bino mpona nini na oyo bitumba ya mibale minene oyo Troisième mpona ete bazali koloba na ntina ete ya oyo bokulaka oyo ya misato me sasa yipi toyebi te ntango boni yango ekowumela Reich. oyo bokulaka ya minei Je vous dis,
Ndeko na ngai nazoyebisa bino mayele na tutami na motema otalaka ete ndeko Branham atanke mosakoli na Nzambe bie asi alobalaki na biso deja le 19 mars 1962 alobaki etango keteni mosusu ya Berlin kuna na Allemagne yango ekokweya yebe ete wana communisme ekokoma na suka pe baromene bakotombwama bokoyeba ete mena oyo boyokani ya Romain ya Baroma ekomema batutu ya bango kuna batutu baza kokende kuna me boyeba ete ezali mpe na nzela moko ezali kobima ezali kokende na oyo ezali solo Yesu Kristo biso oyo ezali mutuya na biso musala na biso mukumba na biso ezali ete biso toloba solo ata yango ekosala ete bakoka koboma biso tokoteya kaka toyebi ete mokili oyo toza na biso kaka mwa ntango moke toyebi ete ezala na ntango moko akoleka bato ebele balobi na ntango oyo ngai nazali koloba libiki oyo ntango ndeko abengaki nekolo asalisenga experience moko wana ngai nabelaki makasi na 1982 nayebaki lisusu eloko moko te ngai nayebaki ete babengaki ngai na katikati na hopitalo mpe nazalaki moto oyo nazalaki kokufa nayebaki lisusu te nazalaki so na makasi te mpe ntango bamemaki ngai batie ngai rido moko mpe batie ngai pembeni na mutu moko azalaki mpe kobunda mpona kufa ngai nayebi te boni ntango etikalaki mpe mpo na ngai pende oyo azalaki monganga monene ayaki professeur Becker bango to bayaki nayoki bango nyonso bazalaki koloba baya koloba ete ekoki lisusu te mpo na ye esuki mpe ngai nabimaki na nzoto na ngai mpe namataki mpe ngai namoni bato ebelebele balati pembe mpe tomemamaki na bango na lola tozali komatama na eyaki lokola fize te me tozomatama na esengo mingi te mpe wana ngai nabikaki yango mpe bato mbele biso bazali koloba ete ntango ngai nalobaki ete ngai nakokufa te ti ntango Yesu Kristo akoya bato bakomi kotatola ndenge wana ezali ndenge wana te nazali koloba na bino bokoka kotala makambo na ndenge wana te ezali na ntina wana bato oyo nyonso oyo Nzambe eyebi bango nyonso bakonetolama ata baoyo bakufi deja mpo nete baoyo bakufi katikati na Kristo bango mpe bakosekwa na oyo ya liboso mpe biso tozali na bomoi oyo biso totikali mpe tozali kobika biso tokobongwana mpe tokomata na bango elongwe oyo ezali kosukisa ete bato bakoloba ete ngai nakobika ti ntango Yesu Kristo akoya ezali ndenge wana te boyeba ete ngai nazali mutu mokolo mosusu nakoki kokufa bato bakoloba ete ndeko frère Frank amonaki boye ndeko Frank alobi te ke ye akobika ti ntango Yesu Kristo akoya me ngai napesaki ka libiki oyo ngai nabikaki ete ngai mpe namonaki ete nazalaki na bato oyo bazalaki komata na lola mpe ngai nazalaki moto ya liboso wana ezali solo na miso na Nzambe bokeba ndenge nazali koyebisa bino soki esali ete ngai nakufa baboma ngai mpo na ntina liloba wana ekosala nini bino bakoloba ete bino bazalaki kokanisa wana balobaki na Jean 21-23 balobi ete Jean akokufa te lokola lobaki oki ndenge wana te kola lobaki te soki ngai nalingi akufa te omoni bato mena babandi kopesa bandimbola na bango bakomisi yango na ndenge moko ya mabe tosala makambo nyonso na ndenge liloba ezali kotinda biso wana biso moko tokosala ete tokoka kobika mpe tobikisa baninga botika ngai nakwa kotanga mwa makomi ngai nalingaka liloba na Nzambe na motema na ngai na motema na ngai mobimba
lola pe mokili ekoleka me liloba ekoleka te ekovanda seko na seko. Ézéchiel chapitre 2, Ngai natanga mokanda na Ézéchiel na chapitre 2 na verset 8 au verset 3. na verset 3. Donc, Ézéchiel chapitre 2, Ézéchiel chapitre 2 chapitre 3, verset 3. verset 8 et puis Ézéchiel 2 na verset 3. Mais toi, fils de l'homme, Yo mwana na moto yoka ce que je te dis, oyo ngai nazali kolobela yo rebelle, kozala motomboki te cette génération, lokola ekeke oyo yo ya batomboki. ta bouche, Fungola monoko na yo mange, pe lia que je te donne. oyo ngai nazali kopesa yo sasa ipi. Je regardais et je vis une Na verset 9 ngai nazalaki komona mpe namoni loboko moko et dans cette main ye liboso na ngai mpe na loboko yango ezalaki na mokanda moko il me déploya devant moi mpe afungolaki yango liboso na ngai mpe yango ekomamaki au recto et ekomamaki na ebandeli mpe na nsima na yango écrit, il y avait écrit des mpe lamentations makambo ekomamaki makambo na pasi bato koyimayima. Menschensohn ist chapitre 3. Puis il me dit, Mpe nsima elobi na ngai mwana na moto toi devant toi, tala oyo ozali komona lia bakasa oyo va parler ensuite mpe yo kende na ndako na Israel mpe yo fungola monoko mpo na koloba. ma bouche Mpe ngai nafungolaki monoko na ngai là à manger mpe apesi ngai bilei oyo ezali babuku oyo fils mpe alobi na ngai mwana na moto avale ce rouleau mela buku oyo nazali kopesa yo ton ventre mpe tondisa libumu na yo. manger Mpe ngai naliaki yango mpe komi na monoko na ngai ezalaki na elengi miel, lokola oyo mafuta na nzoyi parole tout à fait merveilleuse. oyo ezali loba moko ezali ya motuya. Les prophètes Boyebi ete ont basakoli reçu certaines révélations bango bazwaki bimoniseli mingi lokola baimage to basymbole na tina ete bakoka kozwa na nzela ya na molimo oyo ezali emoniseli na makambo nini ekokoma. Biso ozali komona likomi moko wana kotalelaka na mokanda ya Apocalypse chapitre 10 wana nsima kopesa biso ndimbola na oyo mosakoli ya mwango na sambo ntango ya kobeta kelelo wana ete mabombami nyonso na Nzambe yango ekokoma na suka lokola yango ya alobaki na lolenge moko oyo ya isengo na basali na ye na Apocalypse chapitre 10 na verset 8. Mpe wana mongongo ongai nayokaki kowuta na lola elobeli ngai lisusu mbala moko mpe elobi yo zwa buku oyo moke oyo efungwami na maboko na mwanje oyo atelemi liboso oyo atelemi likolo moko na mai mpe na mabele. Mpe ngai napusanaki nasengi apesa nga buku oyo ya moke mpe azongiseli ngai elongo yano alobi ete zwa yango mpe lia. Ayebi te ntango yo kolia yango koyoka na mongongo na yo ekozala vraiment bololo me nsima na monoko ne ekokoma lokola ekokoma mafuta na nzoyi na elengi. Mpe nga ntango nameli yango ekomi vraiment bololo katikati na libumu na ngai. Elobi ete yo ebongisi so teya lisusu na bato ebele na bamboka ebele na bikolo ebele na bakonzi liboso na bakonzi. Nalingaki ete biso tokoka kososola ete oyo awa ezali te na makambo etali basakoli oyo bakoya na Israel oyo bakoya kote ya pendant 3 ans et demi balati basaki ezali ndenge wana te. Awa ezali kotala ete sango oyo na Nzambe yango ebongani ete ekoka komemama na bakonzi nyonso na mokili. Mpe soki tozali kolanda na oyo ndenge molimo na Nzambe ezali kopesa biso otalelaka ndenge makambo ezali kokoba na katango na suka
biso tolobi yango mingi biso tozali kososola makambo ekomi na Matthieu 24:14 oyo ekomi lokola vraiment eloko moko emesani na biso lokola oyo bateyaka bana yango oyo ekomami boye sango malamu oyo na lobiko to sango malamu oyo sango malamu oyo liloba oyo ya lobiko ya bokonzi na Nzambe yango ekotatola mapona kozala litatoli na mokili mobimba mpe yango suka ekoya yango suka nde ekokoma tozali komona kuna na apokalipsi lolenge nini liloba oyo mpe yango ezali kokokisa ete sango malamu oyo ezangi suka te yango ekoteyama na mokili mobimba na minoko nyonso kotalelaka apokalipsi 14 na verset 6 awa makambo misatu oyo ezali komonana na makambo oyo ekozala na ntango na suka mpe yango elakisi biso na katikati na makomi na apokalipsi 14 kotalaka verset 6 mpe ngai namoni mwanji moko lisusu bazalaki kopumbwa kuna kati na likolo mpe yazalaki na sango moko oyo ezali na suka te mpe yazali kotatola yango na bato bazali kobika na se oyo na bamboka nyonso bikolo mpe mabota sango moko oyo ezali ya solo mpo na libela na libela boyisosoli awa minoko nyonso ezali Israeli te liboso ete ntango na ngolu ekoka kokoma na suka sango oyo malamu ya seko na seko yango ebongi ete etatolama na mabota nyonso na mabota nyonso bamboka nyonso mewa bazali koloba ete tozali komona mwanji moko nde azali kopumbwa na kolo na likolo me ndenge nini yango ekoki kosalama ete yango esalamaka mpe lisusu na se bomoni bandeko na ngai Jean-Baptiste amonaki makambo nyonso na lola mpe amonaki mpe dragon rouge kuna na likolola mpe amwachi mpe oyo alataki minzoto 12 kuna kaka na likolo kotalelaka apokalipsi 12 yango ezali na motuya ndeko Branham akwai koloba ete eza na mutu moko katikati na assemble azali kokanisa boyeboye ngai nazali profete nakoki koloba bongo te kasi ekoki kozala ete bokoka kotika makanisi na bino ekoka kokota na kati ya liloba oyo ya solo ya Nzambe ebonge te molimo na Nzambe yango nde donda likolo na biso pe kososola ya molimo nde yango efo epesamela biso na apokalipsi 12 na verset 1 wane elombo munene emonisamaki kuna na lola wana moni ete elembo wana ezalaki na lola pe mwasi moko alati na mutu na ye ezali na moi pe ndeko Branham na yano na ye alobi na litea oyo epitre ya bahebreu oyo eteyamaki na 1963 mpe yapesaki yango ndimbola moko makasi kotalelaka na apokalipsi 12 alobi ete wana ezali lingomba ya koyokana na sika mpe oyo 12 étoiles ezali kolakisa oyo mateya ya ba 12 apôtres to batoma mpe alobi ete oyo lingomba oyo ya koyokana na sika yango ezingami na masamba bamateya ya ba 12 apôtres lingomba oyo emonanaki na lola me yango nde ezali na se oyo amen liboso te yango ememama na lola yango mpe ezali ndenge wana na apokalipsi 14 mpe makambo nyonso wana yango emonanaki d'abord na Jean ntango ye amemamaki na kuna na lola amemaki kuna na likolo kuna nde ye amonaki makambo oyo nyonso kasi kosalama kobika makambo wana nyonso kobika na yango mpe esalamaka nde na se oyo mpe bino bokomona awa okomona ete ekomoli yango makambo oyo ekoleka na se oyo na verset 7 mpe agangi na mongongo makasi mpo banga Nzambe
Ici maintenant, il lit dans l'Apocalypse. sokotangi mpe na Apocalypse 14 na verset 7 agangi abete bopesa nzambe lokumu mpona ntango na ye ya kosambisa mekwei ekomi bokoka konetola kopesa lokumu no akeli olo apene ya se mpe bamai nyonso mpe nsima boyoka mwanji mosusu alandi ye alobi ete ye akwei babilone oyo ya monene oyo amelisi mabota nyonso oyo ezali vino na ye ete bakonzi nyonso bamboka nyonso bango bameli oyo ezali vino na ye ya bundumba ezali nini ezali sango malamu nde oyo ya seko na seko ezali koteya masasa ipe mpona ete bato bakoka kobima na oyo ezali molangwa na bango mpe bakoka kozonga na kobika katikati mpe bango bakoka kozwa decision mpona balanda nkolo boyoka mpe sango oyo na suka ya misato mpe mwaji mosusu oyo alandi mpe agangi mongongo makasi soki moto moko azali kosepela kobondela oyo ezali nyama oyo mpe azali kozwa elembo na ye swati na elongo to na loboko ye mpe ameli oyo ezali ye mpe akomela lisusu kanda oyo ya vino na nzambe ekokweya na mokili oyo wana ntango moto mpe ekopiko moto makasi ekokweya liboso ya mwange mpe oyo anyo oyo ezali etumbu moko makasi kotalelaki ete mangomba nyonso oyo bato ni bakoki koyeba oyo etali elembo na nyama kende tuna bango baza koyeba eloko te kende kotuna babinzamizambe oyo nyonso oyo nyama na yauli ezali nani mpe alati atie na mutuna ye omaseke minde de zomi kombo na ya nyamo ezali nini elembo ne ezali nini mokomoni ete eyano bakopesa bino ezali mau mingi mpe yango ezali na yango kutu na kundenge moko ya kolandana te na solo okomoni ete bakopesa bino makambo ya mayano ya ndenge na ndenge ntango nga namonaki ete Billy Graham asalaki susu mobembo na ye mbala misato kuna epai na papa yango epesaki ngai pasi moto moko oyo nzambe asalaki ye ngolu mpe ye azalaki kolinga mingi ndeko Branham me ekoki kokoma ete ata bato oyo minene oyo nzambe azosala na bango bakoki kolanda nzela ya nzambe te na ntina ya lokumu mpe na ntina na mbongo mpe bango bazali kokweya mpe balakisi bayebisi biso te kuna na Floride mokolo mosusu ndeko moko katolike aye apesi mbongo na ye 23 millions de dollars mpona ete Billy Graham akoka kosala bakampagne na ye omoni ete nzela oyo ezali kozongisa bino kaka kuna na Rome kasi ngai nazali mpona kokritike te me nazali konyokwama mingi kati na ngai ezali mpasi komoni ete bato oyo nyonso bazali na basali kombo na mokili mpe bango ntango nzambe aye kovizite mokili oyo azwi kaka moto moko ya pamba ye asalaki kaka 6 ans kaka ya moke kaka mpona koyekola anglais wana azalaki na mayele mingi te na se oyo kasi sango na ye oyo amemi yango eleki mayele nyonso eleki baenseignement nyonso to ya bato mayele kotalelaka meme bato ya minene oyo bayebani ekokani na sango te ndeko Branham amemaki wana Paul alobi ete oyo bato bazokomona lokola makambo pamba nzambe nde aponi bango mpona ete akoka kokonfondre bato oyo ya mayele na sagesse na bango 1 Corinthiens 1 verset 28 azali kozongisa matoni na nzambe na ndenge atindela biso ndeko Branham kasi bandeko boyeba ete ngai nazali te
terme, le prophète, ngai nazwaka kombo mosakola lobi kasi ngai nazali kotali kati na bato oyo bandimi makambo oyo moto oyo na nzambe ateyi na kombo na nkolo nalingi eteli te ya oyo na matatoli nyonso tu ekoka kokotalama na kolandana na makomi mpe ngai nakoka komema ngo na libota na nzambe nyonso bisika nyonso na ntango oyo ezali koleka le 19 mars 1962 bato nyonso basosolaki ete mokili ekabwamaki bato mosusu bazongaki epa na bango ezalaki nyonso kaka une année après wana mur ya Berlin etongamaki wana kotalelaka ndeko mpona baki le 19 mars 1962 wana ezalaki kokesana na oyo bato nyonso to bakokaki koloba alobi ete soki bamboka mibale oyo ezongi susu na bomoko boyebe ete communisme nyonso to ekokweya mpe tokozonga biso nyonso bato nyonso to bakozonga na katolike. Tokoki koloba nini lelo oyo makambo oyo moto na nzambe alobaki na ntango wana yango ekokisami na miso na biso ezali solo. Nazali kozongisa matondi na nkolo mpona mateya nyonso mpona ngai nazali koloba kaka oyo mateya oyo ngai nayebi na mitema na ngai kotalelaka ndenge bilombo sambo efungwami depuis 1963 kasi tozali komona moto oyo azalaki deja mosakoli mpe nzambe asaleli ye mpe biso tomoni makambo ndenge nini etamboli ntina ntango wana lokomi wana ekokisami mpe tokoki komona ete na ntango wana deja ye azalaki koloba yango abe te ntango bokomona makambo wana kokokisama na mboka na Berlin yebe ete ntango ekomi me ntango bango sikoyo tozali kobika yango ntango yango biso tozali komona nayebi te eza bambula boni batango boni biso tikali na biso ka nzambe ye moko ayebi kasi maloba ebimi na pwasa biso tozali koloba kaka na oyo etali ntango na suka te biso tozali kondima na bosolo nyonso tozali kobika na ntango na suka biso tozali kondima ete oyo makambo nyonso abokulaka ya mokili mpe ya molimo yango ekokoba ndenge yango elakemaki toza komona ete bakulaka balobi ete ebongi te ke ba-Europe yango ekoka kosangana ezalaki mikolo mibale wana Moscou asengaki ete bakoka kozala na katikati na esika moko biso tozali wapi lelo bongo baoyo bazali kondima te ete oyo nde ezali komemama ya baroma ezali nsima makambo wana mpe toyebi ete papa Chat anome na Roumanie ambassadeur na ye mpe makambo ezali kokende liboso yebe to bazali kokende pai na ye te ye nde aza koyepa na bino mpe ye aza kosala makambo nyonso wana bazali kokokisa yango tomoni ete ebongi ete mbongo ezala ebele mpona ete makambo na ese bakoka kokozala esika moko ngai nalobi yango nazali profete me nazali koyeba liloba na lisakoli na nzela na ngolu na nzambe mpe wana bokeseni ezali monene otalelaka ete moto oyo azali kokanisa ye moko na liloba na nzambe et le fait que l'Esprit de Dieu qui possède les prophètes et les apôtres repose sur nous. Otalaki molimo moko ezalaki na basakoli
pe na bantoma yango pe ezali kati na biso pe ezali kokamba biso dans son développement. ndeko Branham amonaki ntango na suka ndenge yango ezalaki kokoba Avait prédit à l'époque. ye ndeko oyo alobaki yango na ntango wana ete basi na États-Unis bakobanda kovote On voté pour la première pe fois. koyeba ete na États-Unis bambala liboso basi bavotaki John F. wana ntango Jeune F akomaki président Que les femmes ezalaki mbala liboso ete basi bakende kuna epai bazali kovote déposaient leur mpe bakoka kotia babulletin na bango bavote Il avait également prédit à l'époque ye alobaki yango lisusu ndeko Branham leur place abe ete basi bakotika baesika na bango babanda kosala bukulaka to politike clairement aujourd'hui. mpe tomoni yango lelo na poasa Sœurs, bandeko na biso basi plus beau pour nayebi te esika na bino ezali kaka malamu vos maris. ezali ete soki bino bozali kolinga mibali na bino bozali kosala C'est la table. bozali De veiller au bon. koedike bana na bino kobongisa ndako na bino na lolenge ke mobali na ona bana no bazala vraiment na libota moko malamu mpona ete soki ezalaki na mokumba nzambe apesi akokopesa bino yango wana nde nzambe apesi bino na ntina ete yo yeba ete omwasi yo nde ozali motema ya oyoyo ya bafamille ezali teke yo tika ndako na yo ozali kuna okendaka na bapolitike osalaka makambo nyonso osalaka na oyo nyonso to ezali na kati na politike ezali besika na yo te kuna ndeko Branham apredire yango nyonso biso tokomi mena na ntango wana tozali kobika yango oyo tozali komona image oyo ya suka bamalakisi mwasi oyo alati vraiment kitoko alati kitoko bilamba oyo ya motuya avandi na kiti na bokonzi mpe bato bagangi balobeta azali kitoko aza mwasi kitoko kasi motema na ye ezali vraiment motema ya nyama mpe na se ya mokanda balobi ete babi ete yango nde oyo ezali communauté ya Église catholique soki omoni yango na libanda ezali makama kitoko ngai namonaki yango boni ndenge nini bazali kozwa tapis rouge bazali kofungola mpona mokonzi ya Église oyo ya Vatican bazali kokumisa ye ngai naningisaki motema hélicoptère oyo ezalaki kokita mitu bango nyonso to etelemaki na likolo misusu ekokaki kopumbwa te tili mutu oyo bayamba ye ngazalaki kotala bakonzi nyonso bazalaki wana ngazalaki kuna na aéroport yango basoda balati vraiment malamu bango baye kopesa ye lokumu ozali komona nazali kosala koyebisa ete ntango na ye ekoya kasi nazali koloba yango te mpona baoyo te nazali koloba mpona baoyo ebongi bayoka lisango malamu oyo bakoyoka yango wana mwango ya ngolu ya nzambe yango efo etetolama ndeko Branham alobaki yango mpe lisusu alobi ete lokola momboto na mboto yango ekobima boyeba ete momboto mpe ya liloba yango mpe ekonami na mwasi na libala mpe ntango mbula oyo elanga na suka ekokweya yeba ete momboto oyoyo ekonami yango ekobima mpe nzambe akosala makambo minene ndenge asalaki na ebandeli ntango yango ekomi pembeni tokoka kozala na bainquiétude te nzambe azali na kiti ne na ngwende na ye mpe nyonso azali kokende kokokana na mwango na ye mpe eloko moko te kokoma na retard nyonso tuna ntango na yango ekokokisama mpe boyeba ete soki moko katikati na biso azali kokanisa ye te biso tozali wapi tozali biso moko kaka biso ozali kaka biso moko te kasi tozali mwa ndambo etikali oyo nzambe alingi akoka kosalela akoka kotika biso te tokangami
te ebonge ete liloba oyo ya imoniseli sango na ntango na suka yango nde ezali motu ya likambo ebonge ete bato bakoka koteya yango mpona yango ekóma na mokili mobimba ezali na ntina yango nde nzambe abombi biso mpe nga na lukatami na motema na nga mobimba nalongisami nzambe akosala yango ntango nzambe ye moko akosepela kopia biso mbula oyo na suka yebe ete oyoyo kobuka ya suka ekosalama nayebi ete nanu tobuki te kasi yango ekobukama mpe bana na nzambe bakokota nzambe aza na ntango mpona nyonso mpe azali na makoki mpona ete makambo nyonso tu ekoka kosalama kotalelaka mokano na ye ezali kokota sasa hivi na liteni oyo na suka na oyo ezali makambo na ntango na suka tokomi deja na ntango na suka me na suka mpe tozali kozongisa matondi na nkolo mpona ete asali biso ngolu tokoka koyeba makambo oyo tokoka koyeba mokolo mpe sango nini epesameli biso biso za bato bazangi mayele te kasi biso tozali bandima oyo tozali kondima na biblia mpe biso tozali kondima makambo oyo nzambe asali na ntango na biso mpe biso tozali kotatola ete biso totikali na molimo te te tokangami na esika moko te biso tosatiki ete nzambe nde akamba biso atambola biso tambola na biso tokende liboso ete mutu moko te akoka koningana ntango bamilitaire baza koloba na bazingli bacalvin bango bakolobaka bato nyonso bakeli mangomba na bango bango bakosololaka matina bato basali bangomba na bango wana to bazoloba yango baza komona yango normal kasi ntango kaka moko kati na biso atangi kaka liloba oyo ya frère Branham komona ete komona lokola bato soki baswe bango na nyama oyo escarpion bakoyebisa bino botika mpona nini boloba yango te mpona oyo basali mangomba mosusu William Branham azalaki mutu oyo nzambe nde atindi mpe sango oyo euti epai na nzambe epesamelaki ye mpona libota na nzambe na ntina oyo ngai nazali komimona natondi na esengo mpe nakopesa nzambe na nga matondi mpo napesaki nga ngolu nakoka koyeba mutu oyo pendant 10 ans nayoka liloba oyo euti na monoko na ye mpe ngai nayamba ye nakanga ye na maboko na ngai totamboli na ye voiture moko toliaki na ye mesa moko kasi ezalaki nyonso te biso mpe tososoli ete mutu wango azalaki nani koyeba ete amen ye nde azalaki mosakoli oyo nzambe nde alakiaki biso oyo ebongaki ete aya liboso ete mokolo monene ya nzambe akotomboka na mokili oyo bokoki kotuna bapentekotiste nyonso na bato ebele bakoyebisa bino na monoko na bango ete mutu wana azalaki moto monene koleka banda bantoma bamonama bango nyonso bayebi yango nazali kokanisa na 1949 kuna na Hamburg wana tozalaki na rue oyo de courant ndeko Suisse américain moko komone Richard Rousse bandeko na biso mosusu bayebi ye tolai na bango na hotel Newton mpe américain mosusu Raoul Aman mpe azalaki wana oyo azalaki kozwa bafoto wana ntango babombe kweyaki kuna na mboka na Hiroshima mpe Nagasaki ye azalaki mpe wana mutu wana yaki epe azalaki komona ndenge frère Branham azalaki koteka kuna na côte ouest mpe ye akomaki mutu oyo azalaki mondimi mpe bango ntango bayaki na ntango wana bazalaki kotanga deja koma ndeko Branham balobi ete nzambe abimisi mutu moko na nzela na ye makambo moko ezalaki kosalama ntango Yesu Kristo azalaki na se oyo biso nyonso topambolamaki kasi nsima nga nayoki ete
situation de ces gens. Mais makambo babosanaki makambo wana mpe bakotaki susu na ndenge moko ya molimo. Eza na bato babandaki bayekaki makambo batatoli mpe mpona bango esili bakia susu na mabunga. Ngai nazali kozongisa matondi mpona ete amemi biso na ezala na likambo moko ya moke to makambo minene ye azali kozwa biso mpe kosalela na biso. Biso tokoki kotatola na monoko nyonso, biso tolandaka mutu moko te mpe biso topesaka mutu moko lokumu te. Biso zali kolanda Yesu Kristo oyo akomi mosikoli na biso. Biso toyebi, biso toyambi mosali oyo Nzambe atindeli biso na kombo na Nkolo. Mpe Nzambe alobaki na Matthieu 41 o nani akoyamba mosakoli moko mpona ete azali mosakoli ya kozwa lifuti ya mosakoli mpe kozala ndenge wana lisakoli lifuti ya lisakoli kozala vraiment malamu. Bato ebele bayezali koloba ete biso tosali makambo nanu mingi te mpona Nkolo ndenge nini Nkolo akoki kofuta biso. Ngai meyalobi ete Nkolo kopesa ngai lifuti mpona nini? Ngai nano nasali eloko te mpona yo. Lifuti ye moko Nzambe nyonso, Nzambe nde apesi yango lokola elaka mpona biso nyonso. Yeba ete moto na Nzambe oyo biso toyambi lokola moto oyo Nzambe atindi ezali na lifuti na yango. Biso toyeba ete Nzambe nde asololi na kati na moto wana. Nakokaki koyeba makambo nyonso te nayebi lelo soki moto wana Nzambe atindaki ete nkembo na Nzambe mpona bato nyonso ye atindi kobanda na ebandeli mpe tongo mpe pokwa. Nzambe akanisi biso mpe na ntango na suka oyo na ngolu na ebandeli bato ndeko bakoki koloba ete ezalaki Paul ezalaki nde ye nde bapesaki bokonzi, epesaki mpe Nzambe nde abengi ye mpe Nzambe amonanaki na ye oyo azali koteya yango nde ezali ekoki liboso na Nzambe. Biso mpe tokoloba eloko moko na ntina na mutu oyo na Nzambe ye ateyi lolenge moko na Paul, ateyi lolenge moko sango malamu moko na Paul. Biso toye na kati na kondima ya Nkolo na biso Yesu Kristo mpe na kondima na liloba mobimba oyo na Nzambe. Liloba oyo na Nzambe biso toyoki yango mpe toyambi yango, tondimi yango na motema na biso, yango ekomi emoniseli euti epai na Nzambe. Topesaka Nkolo matondi Nzambe na biso mpona ngolu oyo mpe na bolingo oyo ye apesi biso. Tika ete Nzambe apambola biso nyonso elongo kotalelaka bozwine monene ya ngolu na ye. Amen, amen. Tokoka kotelema mpe tozongisa matondi na Nkolo Nzambe malamu. Nakoki koloba na yo te, nakoki kaka konetola yo, kozongiselo matondi mpona ntango oyo, mpona mikolo oyo, mpona mokolo na lobiko, mpona ntango biso zali kobika, mpona sango, mpona mosakoli soki azalaki te nde tozwi sango te. Liloba oyo elobami mpe ekomami biso ngai toyeba emoniseli te, kotalelaka emoniseli oyo opesi biso yango nde ekomi liloba oyo ezali kopesa biso pole mpe kongengisa yango lokola pole. Biso tonetoli kombo na yo mpona ngolu na yo monene yo otamboli na obeti botambola na pole ntango pole ezali, bosala ntango nanu pole ezali, mpona ete butu ezali koya epai mutu akosala lisusu te. Olo tozali komona ndenge nini bamisusu totalaka makambo nyonso oyo kolo bato basali na katikati na nzoto, biso zali komona ngo ezali kopesa biso pe mawa.
biso tokosepela ete nous vêtir de sac, ete yo koka biso tokoka kolata ata basaki repentance, mpo nete tolela liboso na yo tomikitisa liboso na yo si nous na putulu soki biso tozalaki oyo batosaleli yo te nkolo soki tosalaki ete tozali baku nkolo oyo tozali kosenga yo yo nde osunga biso mpe yo nde okoki kobongola kaka na lolenge oyo biso ozali kobika longola biso na makambo nyonso pasi oyo tozali na yango betombola biso mpe pesa biso bokonzi na yo nguya na yo mpo na ete tokoka kokokisa mokumba na yo ntina suka mokili yo ozali nzambe oyo na nguya tondimi yango tondimi mpe kopesa yo elikya na biso tika ete bokonzi na yo ekokisama bokonzi na yo eya mpe mokano nesalama na lola mpe na se mpo nete ezali na yo nguya lokumu masanzoli mpo na seko amen elongo nkolo biso ozali konetola yo tozali kozongisela yo lokumu na yo yo si okweyisi bakonzi ndenge na ndenge na bokonzi na bango lokola ekomami na Luka chapitre 2 yo kokweyisa lisusu ebele lisusu koleka baoyo bazali na kati na bokonzi na yo kofungola bikoke baprison nyonso na ntina ete nkolo bana na yo babima bakoka kotika makambo nyonso na mabe oyo nkolo tozali kokumi netola yo mpe tozali kopesa matondi na ntina na yango biso tozali kozela na ntina ete onction na yo ekita likolo na biso eza te mpona tokoka koloba to na minoko oyo ya sika to minoko na kala me mpona opesa biso motema moko ya sika molimo moko ya sika o nkolo aleluya bongola makambo nyonso mpe tika ete okoka kovandisa kati na biso molimo ezalaki katikati na yo epakolami mpona ete na nzela ya monoko na yo nde okoka kosala na biso awa na se oyo tokoka kotatola lisusu na maloba oyo na lola maloba na nzambe na se oyo kolo yosalela minoko na biso bato baloba ete molimo na nkolo molimo na nzambe ezali likolo na bango o nzambe molingami elongo tozali kozongiselo matondi mpona oyo ezali mokumba opesa ndeko Branham oyo azali mosali na yo mpe profete na yo topesi yo mpo matondi mpona liloba oyo emonisami topesi yo matondi mpona pole nyonso oyo yo opesi biso na oyo nyonso ozali kosala na solo nkolo tika ete yo okoka kopakola biso miso na matoi na miso tomona merci mpona Golgota merci mpona makila merci mpona bozongisi na nzambe merci mpona bolimbisi mpona lobiko nyonso oyo yo opesi biso tozongisi matondi mpona ngolu mawa na yo mangamba mawa ya nzambe na biso oyo nyonso epesameli biso o nkolo telema nkolo mpe tialo elongino likolo na biso mpe pesa biso kimia na yo mpe mapamboli na yo mpe mapamboli na yo nkolo tika ete olatisa biso lokola basango oyo ya Kristo pesa biso bokonzi na yo mpona ete tokwende kotatola liloba na yo mpe tokoka kosala yango kotatola yango ndenge ekoki nzambe na nguya nyonso pambola bato nyonso bazali na poto pambola mokele mobimba tika ete yo moko osala ete mokano no emonisama ezalaka te na bokulaka to na babinzambi kasi emonisama katikati na ngomba ya nzambe na bomoi na nzambe na bomoi nkolo biso tozali komizongisa na maboko na yo nkolo mpe tozali kozongisa matondi
mpona oyo mosala na nzambe euti koleka. qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui. Tike topambola bao nyonso bazalaki na biso nyonso tu bazalaki awa te. Pambola bandeko mibali mpe basi na bakolo nyonso bisika nyonso bazali mboka nyonso bazali. Au nom de Jésus. Tondi yo matondi mpona ete yo okokisi lobondeli oyo na kombo na Yesu. Amen.